Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tshisekedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le. Et vous verrez, il mettra fin à tous vos tourments et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée, merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Faute kozala ya nani, faute kozala ya yo, faute kozala ya ngai, to faute kozala ya frère Martin. Cher internaute, tindika ebandi, tongo pe etani awa na Kinshasa, bino kuna je crois au bazar na Europe, 1 heure y a différence. Le Bumbashi, même na est de la République, même Boya malamu, welcome, bozala concentré, boyoka politique ya Congo et sika ekei, boyoka ba politique congolais et loko ba komi, boyeba lobby kozala ndenge nini et puis population eza koloba nini na banger oyo toza komona. Lelo je vous informe déjà matinée politique na UDPS par rapport à l'actualité. Le secrétaire général Augustin Kabouya Mwana Bouté, donc le fils aîné du chef de l'État, va s'exprimer à la base. Donc base, Bakoyo Kamalobaya, secrétaire général na Bango, ou certainement avant base à Solana base, à Koutanakapena. Le président AI, mais nous sentir c'est comme si Jean-Marc Kabound de Père Rosala Lelo, ce qui Rosala empêché na parlement, Jean-Marc Kabound a occupé Rosala Lelo. Merci bisotongo etani bozo kabasoso o bo réclama kabazali balandinga tia wa est-ce qu'on a sali déménagement ndako asika na koti basoso balandinga pe awa. Donc isola kisake tout ça pe la quartier a bien basoso pe bato pe sabino mbote donc ndenge zalaka. Merci beaucoup. Boya malamu lelo toko sepela bobenga na bana tindika ebandi oyo adosala émission comme na ye kamwasi papi ou Georges comme vous voulez kombo na ye mususu o mokonza mboka pesa ye molobeli na ye donc nazali molobeli ya mokonza mboka kombo mususu bopesi ngai mwana ya suka ya mama Marthe Kasalo dali komo ba kolenga baba minga kobamba Bamoussou Benganga Tindika parce que c'est le nom de la chaîne. Bakolanga pe kombo nanzoto même mokonza mboka pa benganga Tindika. Voilà. Ce qui est introduction ngaki moulayi bolimbisa to bandi masolo. Lelo lisolo daka na sujet moko. Libala bosembo entre frère Martin na Rambo ya Chine. Rambo ya Chine. Oyo frère Martin a combataka matin midi soir nde ye akomi molongani ya frère Martin. Pourquoi nini salami ke komandenge wana eto kosuka na libala wana wapi toujours développer ango na émission alelo. Chers internautes, na libala wana parrain Moïse na Bashole na Ambongo. Donc, ça les bloque contre le peuple. Pour faire d'aller à peuple. Ça les bloque contre les fatigués. Ça les bloque contre le peuple. Toujours Fongola. Chers internautes, les alliés Mawamingi, na politique ya Congo, ils habitent à l'étranger. On a boyé bang. Natangi batu mu misato wana. Namsu Congolais azati na batu natangi wana. Misato mu natangi wana. Congolais ko salate siko ba bundisa biso bo saisir makambo zo sabino eza ba étranger bazo bundisa biso ba sangani ba étranger na parrain na libata mabala libala bosembo ba étranger bazo bundisa sikoyo bakolo mabele bozo makambo au sérieux na sérieux to sera air moko to ripe ko seka air moko mais on a besoin d'aller sérieux libala bosembo. Pourquoi les balles wana yé? Tu peux nous faire la sikoyo. Boza la concentrer.
Dans la concentration. Hein? Pourquoi Libala wana yé, cher internaute? Libala wana yé parce que frère Martin a sili mayele. Frère Martin a commis na souka ya kibomutu na ye. Frère Martin a la kisi balimite na ye. Frère Martin a zana baner solidité. O Tshisekedi azalaki na obota la banko Tshisekedi azwi banda Mobutu na Kabila. Kotinda ye na mboka, kokanga ye, kotia ye libenda moto na Mukongo, koniokola ye, otoke Sun City, tango bakozonga be batie mutu mususu, otoke bakangeli Tshisekedi porte, kiti na ye batie Kibasa, boyebi masolo nyonso eleka. Mais Tshisekedi était toujours là, constant. Esprit. Lobi nango koyoka vele morte et fandi. Lobi nango koyoka marche simbi. Mobutu au pouvoir, Kabila au pouvoir. Mes frères Martin, à peine opposition ya koyeko la kutu. Buta nenga perdre mutu ebeti. Mutu oyo baki kotika kokutana na ye jamais ba vidéo ezali. Mutu oyo alobaki ke jamais okutana na ye, jamais pas kutana na ye, jamais akosa l'alliance na ye, ba jamais moko elandana, jamais. Mais lelo yo frère Martin andimi kosala libala bosembo na pare na bango Moïse na Basango. Basango ba combattre Tshisekedi depuis la conférence nationale. Basango wana kaka. Troisième voie. Tu vas bana mike, mais tout le monde a na ba télévision. Cher internaute. Frère Martin pourquoi que kosala libala wana? Un parce qu'Asuki Alexis ba limite na ye. Deux parce que na mutu ya frère Martin pouvoir ya Fachi Rambo muta pesa ki pouvoir wana. Wana na mutu ya frère Martin tilelo. Yango akombataka Fachi parce que mutu na sima Fachi selon ye c'est Rambo ya Chine. Mais ce qui Rambo ya Chine qui réellement na sima Fachi, comment que nous soit alliance naïe? Parce que l'ami de mon ami, c'est mon ami. Et l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Cher internaute, frère Martin nakata mutuna ye azobona nini pouvoir ya Fachi Rambo asimbisa ye. Donc distributeur ya pouvoir ya Congo ya comme président Rambo selon frère Martin wana mutuna ye. Alors yo siko zolinga Okoma président. Il faut qu'il n'ait pas distributeur de pouvoir. Il y a un moment qui et pas ya Rambo Chine na mutu na ye zaliki ah lokolo pesa ki Félix mbalo pe pesa ngai. Yanga ki sala alliance pour la 2023. Rambo a pesa mot d'ordre ce qui pas nani comme ça batanga pe kombo na yeni batanga ki kombo ya président Félix na ba élection. Mais azobo sana ce n'est pas le cas. Ils ont dit qu'on a été. Makambo ebele échangé. A calculer ma belle. Facha lobaki déjà n'a pas déboulonné système. Mais botala na 2 ans oyo soki ya solo social yété. Mais Fachi asali musala makasi tito comme lelo asala union sacrée. Donc vraiment il a effectué un travail de titan ou un travail titanesque pour arriver et c'est quand vous allez. Et ça qui facilité. Mais frère Martin, je crois, non, se rendre compte que Fachi n'y a pas dirigé. Malgré tout, il y a un dictateur, mais c'est Kabila qui dirige, c'est Kabila qui distribue des postes, c'est Kabila qui contrôle, et il y a un qui est maître, joker, Rambo. Pour Rambo, après ça y est pouvoir. Et ton côté, la psychole. Pour comment il y a l'engagement? Langage moko soki FC ça lobi boye okoyoka yepa lobi boye yango siko na sengi na bino bato ya lamuka alliance on les anini c'est-à-dire Adolo Muzito c'est son ancien patron là ici Rambo c'est son ancien patron donc il a changé côté on les a mais siko bino bato ya lamuka bofinga ka Félix bino bato ya lamuka bofinga ka Kabila siko beaucoup bino ne bana
maman Nabino, frère Martin, qui Bobala Rambo. Donc Rambo, Soda, na frère Martin, frère ya église Philadelphie. Bino siko bana na yebite tout bana nzambe malamu soki ndenge. Siko bosuka wapi na libala o. Est-ce que vous savez na libala o? Nous avons besoin de commentaires. Ya bana ya lamuka o batala ka pe mission na ngai. Pour boye ba pe makamezo le kandenge ni koto. Boy lo bana no bino moko. Est-ce que papa sali vrai mariage? Est-ce que vous betelier ma boko? Est-ce que vous ndimi libala wana? Na pare na bango Moïse? Est-ce que vous kosuka wap na libala wana? Est-ce que c'est conquérir le pouvoir? Est-ce que réellement, Rambo, andimi libala wana? Est-ce que libala n'est pas durable? Est-ce que ça l'attend? Oh, il y a une coalition, et que ça la moins, et que ça la plus. Est-ce que ma vie a battu en danger dans libala wana? Ma carrière politique a battu en danger dans libala wana? Bon, se poser ma question, cher internaute. Awa Rambo, azwa qui a eu diplôme, a commis docteur, donc aîné scientifique, donc docteur en sciences po, donc commis aîné scientifique, il y a Tindika. Malheureusement, les solos, il y a un diplôme d'état. Tu vas quitter les qui wapi G1, G2, tu vas quitter. Du coup, tu as commis docteur. Mais bon, comparé à on a fatigué pour baper si fatigué diplôme, ils ont un diplôme et honorifique, hein. Ils ont ça n'a rien à voir na ba étude moko boye ndenge ba tumusu ba comprendre ngote. Kimbuta pas zwango. Voilà, kimbuta pas zwango. Honoris Causa, donc après ça rango bateau yo ba marqué planète. Na mo ba ba yebi ba critères za la kanini ne ba ko remettre au diplôme wana oyo ba pesi fachi et puis beaucoup le ba côté mo ba comment il m'a bêti le mo ba comme chi sombo je crois. Et comme sous polémique, ça arrive aussi. Ba sali ngo ba za la kawati. Et puis je vous informe aussi que si ka événement les cas qui ska pesi diplôme de sika bakunda papa ya Moïse la Latania. Le cimetière de papa Moïse, ils ont rappelé nous on est c'est que événement il chef de l'État, le chef de l'État soit maman ngouya ya Jésus Christ, alors Lazare sort tout le monde appelle papa na Moïse, pour événement ça me rappelé nous. Chers internautes, l'élo Makambu est changé. Donc frère Martin na Rambo c'est confirmé mariage que ça là va signer par papier sous un arbre. Donc l'arbre a pas l'arbre. Kuna quand il m'a prêté serment la cour constitutionnelle, bâtiment, la police, population représentée, nous les ambiances totales. De l'autre côté, Alliance Salami, frère Martin, na Rambo Chine, souka na mariage du siècle. Avec le parrain Moïse. Pour n'habiter nini, frère Martin a sengi sikoyo liboko. Il y a Rambo, distributeur de pouvoir, après ça y pouvoir et on va voir. Total quand même ce qui a été cet événement à Fachi Béton. On se retrouve tout juste après pour la suite et peut-être la conclusion parce que Lilo actualité avec Makamouya frère Martin, je verrai si je peux ajouter quelque chose après cet élément. Regardez. Israël c'est comme le Vatican des chrétiens du monde, c'est comme la Mecque des musulmans. C'est une terre sainte, une terre de bénédiction. Et pour moi, le fait de recevoir pour la première fois de ma vie une distinction pareille sur cette terre sainte est un signe du destin, un signe du ciel, un signe divin qui montre que le Congo, et pour moi, le fait de recevoir pour la première fois de ma vie une distinction pareille sur cette terre sainte
est un signe du destin, un signe du ciel, un signe divin, qui montre que le Congo, la République démocratique du Congo, pays que je dirige depuis peu, est engagé vraiment sur la voie du destin de Dieu. Bon, nous sommes de retour sur ce plateau, chers internautes. Je crois, il m'a joué ça nos plaisirs. Et ça va polémique, Botika chef de l'État a eu diplôme naie ya Honoris Causa, ba honoré à côté dans la liste bateau bazwango, ba kimbuta pe bazwa, ils ont ba polémique. Donc le chef de l'État qui n'a eu voyage officiel, a qui n'a pas cadre pe makambo belé, ba investisseur, ba contact, tout ça, ba relation diplomatique, kaka ndenge zalaka. Na kusuki sa émission oyo na message. Est-ce que botali vidéo ya mobali ya mamu national ndenga lobeli Augustin Kabuya? Est-ce que botali vidéo wana soki ngai faut na yoka soni na koleka kuna télévision te mobali ya mamu tatu kasayen alors ça attaquer na ndeko na ye Kabuya Augustin, son frère Yamakila, pour un intérêt personnel. Ce qui n'a pas de votre vidéo, Bobike qui Mario, et si la kala, et comment demander? Le coup la facha a eu diplôme, Rambo a eu diplôme. Il peut te un diplôme, il y a Mario. Donc, il y a un diplôme, donc il y a Mario, il y a même ménopause. Donc, diplôme, il y a Mario, il y a ménopause. Comme on a écouté, c'est là qui ça. Mais il y a ça. Tilelo. La Epsibino, Tilelo. Ce qui est dans le écran, Atika Bana. À qui n'a pas maman? Pas moutouache. Donc, tu dois préparer diplôme pour y coiffer ma Mario Nyos. Il faut avoir diplôme, il y a honoris de Mario. Tu peux essayer yango officiellement, tu bengi bayuda du Congo et beti. Vous avez vidéo en te? Nachango? Ah, te. Tu as foulé pamba. Allez, quand tu as refait boy, rien. Tu as foulé pamba. Donc voilà, aux ana taille, il y a Augustin Kabuya te. Augustin Kabuya, c'est Shadari x3. Oui, ok, Shadari x3. Richard Mangens Mas, Richard Mouyenj Mangens Mas. Qui n'est pas Augustin Kabuya? Vous qui s'en montez? Bino bateau, on bête la tôle, on prêtre na bino. Qui n'est pas Augustin Kabuya? À quel côté là Augustin Kabuya? Vous comprenez? Donc Kabuya c'est Shadari x3. Blague. Moi Nabouté, le fils aîné du chef de l'État. Il doit maîtriser parti au pouvoir. Bandana opposition. Tilelo. Donc, tu vas préparer diplôme dans votre copie. Merci beaucoup, chers internautes. Nako saluer Batu Oyo Yangai. Mais bino tout. Ata obufinga kanga, oyo bolinga kanga te, boza batu nanga po bozali batu ya nzambe. Nga na sala mutu te, nga na za chrétien lokola frère Martin. Mais frère Martin, faux chrétien, chrétien muté mabe chrétien haine. Ngai, quel que soit les problèmes, na linga rabino tout parce que botala ka tindika. De fait, ya kotala tindika, bana nga ba osenga mbongo na balabala te. Wana fo boyeba. Bana nga ba odala libanda te. Juste le fait de regarder, de suivre mes émissions. Déjà, il y a beaucoup de quelque chose dans la chaîne. Il faut permettre Papi Kelly à la Lanzalate. Il faut permettre Pekamos à la Lanzalate. Voilà. Donc, Papi Kelly, au monde homonyme, il y a une colo histoire de Banama Kamona. Tindika. Colo histoire. Biso biso na paré na biso ken mpiana
Donc Moïse pas comme parrain qu'on a frère Martin na Rambo biso pe libala na biso na papi Kelly parrain na biso Ken Mpiana. Échangeate history non change. Oyo yangai izalinde Angèle Mpumbu Angèle wana yangai to banda kala futur député mais député. Donc combat futur député na Longoli yango. Donc Angèle Mpumbu député. Christine Mpinda député. Mobali Naye Joseph Mpinda député. Simon Fouka député. Nani sou député. Mikolo député mbalamu. So moni futuru on est comme une question mark. Donc député mbalamu. To anticiper. Tala bino bana ya poto soko lingo somba ndako to lingo futela keba so moni bare za pembeni ko futela ti bana ba la bien te parce que ba DJ ba cri ba comme non miko na kisasa donc nyonso yo bono kuma na ndako bana bono tuna maman qu'est-ce qu'on dit là-bas ako bana poto bana ba français Kobota na kolongola bolingini ni kolongola mwana utono maman kolongola c'est quoi? Dala et monsieur Sili ngana bino lobby inshallah to kuta na matinée politique lelo na UDPS 10e rue Augustin Kabouya s'exprime à la base. Je serai là certainement bien d'autres personnes qui ça je vous invite également parce que temps est changé. Ancien partenaire, je peux dire, il y a Fachi Beton, c'est-à-dire Rambo, il y a Chine, dans le cadre de la coalition, après si Fachi Mukongo, accueilli, et pas il y a frère Martin, dans un partenaire Moussoussou, frère Martin, ou frère Martin Fingaka chaque jour que Fachi Koutou y était, mais à la Kande, c'est Rambo qui dirige. Donc comme c'est Rambo qui dirige, comme c'est Rambo qui distribue les pouvoirs, des postes, il n'y a pas qui a poste. Aza a chance à Zouango. Akota vivant, Abima vivant. Nzambe. Oya sala les colonna C oyo. Pour s'exprimer paix. Pourquoi? Parce que frère Martin, c'est les frères. Il y a Philadelphie, il y a Fachi Beton. Mais moi, la frère, non, c'est la frère naïe. Est-ce que Nzamba kotika makamou de l'impini? Dieu va frapper. Et il frappera quel jour? On a évité. Bokanga émission oyo bobomba. Bobenganga ndokite bobenganga prophète. Et Dieu frappera. Je crois que vous me l'avez dit. Bokolukanga bobonanga ti. Na lobi. Vrai prophète ba yeba kaika na maloba. So maloba na ya lobi e salami. Na rappeler bini. Makamunu c'est ça na vie na ngai na vie na ngai intime na madame nyonso nga mona lobang na epsa kai na ko mata avion ya liboso na ofuta te premier avion na mata jibe mpena mtamema ngai quelque part en tant qu'attaché de presse na futa te deuxième avion l'état congolais j'avais accompagné Etienne Longondo en Europe l'état mutafuta na place na nga makamunu na lobakango na ba kibasa ko comme ministre et salama na ba ki facha comme président et salama. Mais na yebisi biloke nzamba ko frapper mais ko umela petit tozawa ngai na bi émission Sili tokutani na matinée politique bye bye.